Sina yoki ndengo lobi nga nakufelaka yaya bato bengaka yaya pa bakongo mwana ya noko ya papa na nga akomi balaba mbuta babengaka biso mais en vrai azalaki mwana noko ya papa akufi na mars nga nake nakomaka Braza le 4 avril un dimanche tonala matanga lundi mardi mercredi nalamuka boye mwana nga deja la verbe non mama makolo nzoto nazoka net malili et puis makolo ezo chauffer nga moto nga oh nde nini na tongo na mama tolamuka mercredi et opesi mbwa aboyi mwana makolo vimbi eteli abi oh maman regarde ce que j'ai sur les jambes bato batala bona matanga sauf qui peut hein wakozwaka litoko atelemi nini ombasu nga mbasu siko makanisi ekenda mosika ngai abi boye babwakeli ngai mwana moto anyati yango mama tobondelaka ngai nga bakanaki babwakeli ngai yango siko mwana moto anyati panike abord nana bando panike tata mwasi na ngai atali ngai Berti fanda nano mwana ngai asalaka epa balépreux donc tozela ya kotala oza na bakredi wana ngai bina aza na kredi tata mwasi abengi mwana ne le mwana akomika atali yaya akopanike te bazobenga yango mbasu mais eza erisipele pesi eza malade moko sa attaque la peau so baswanye noki te ni kote ezoboma bato yaya soki oza na mbongo oyaki na mbongo argent de poche lelo okopima d'ailleurs azoleba ndenge wana na wuta ko talaka afuti tike okepe sur place na cotiser mwa mbongo natikalaka na ngai anaye nakaka nga moko je reste que 2 semaines donc okoka nango mama epi bien 75 000 francs CFA napesi mbongo ya euro mwana grand frère ake na pharmacie asomi bakesio cousin na ngai nakomaka leur akomi mwana bandi traitement na ba 13 heures wana mercredi abandi traitement jeudi ameli vendredi tozokunda cousine nga wana oyebi ekauki lwana nazoloba mbasu ekauka bakomile ba antibiotique ameli ti nazongi parle nazongi nakangaka mwana bafoto na kolakisa pa médecin traitant leur atali nga alobi Berti yo moto oza nango ngai bi te mwana nga moto azwaki me baswanye na baantibiotique na mboka eza nini docteur leur atali alobi erisipele nga amen ka ndenge cousin na nga alobaka ya lobi baantibiotique na mboka eza pirate yo somba sikoyo awa amoxicilline otinda ye amela akomplete mama na sombi médecin akomeli nga nazwi yango na nani na nga na mutuelle na nga nake na Belleville awa natindi ekomi mboka mwana nga bameli ti lelo so bayebisa ke mwana abelaka mbaso kondima te mais lelo tokatelemi na nzela tosomba couronne ase couronne akilo somba yango ka sur place lelo totelemi mama azotekela biso couronne tofandaki na somi mwa jus na nani na mapa tozolia avant tokende morgue vendredi wana atali makolo mwana nga alobi o mbasu baswani yango wapi ya alobi mama na moto asombaki kisi na bandaki traitement ka nsima alobi ozwi chance ya yukutu esali bapota te mosusu ezokoma na baniveau ya bapota ya alobi leur mama amona kaka abengi cousin na nga ye moto akomi ordonnance donc nasombi bakisi lelo nakozongaka pari mpe natindi mosusu ameli lelo mwana nga koyeba te kabela mbasu baswaneki yango na amoxicilline na antibiotique camarade ya na nga mpe abelaki yango kala mingi tawa basu papa refe babwakeli mbasu ngai bi yaya natindi yo bino bakisi baantibiotique bopesa amoxicilline na rufa amela leur ameli ka 48 heures ekauki to bazoloba mbasu bino boza na nani na pouvoir na opportunité ya kosalaka ba direct faut koteya bato que mbasu ça se soigne maman mbasu ça se soigne na lopoto babengaka yango erisipele
merci de nous suivre à nos différents chaînes. Merci de nous faire confiance. Les trios de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans notre émission Tolobela. Nyonso avec les trios. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Edoxy TV News, JK TV News et Matanda Télévision. Vous ne serez jamais déçus, c'est vrai. Il y a des actualités qui règnent ces derniers temps dans le monde musical, dans le monde théâtral et mingi to fandeli lelo tozo beta vraiment c'était les Kambouya les artistes et comédiens, c'est vrai. Tout comme yoka trop que voilà comédien oh baba qu'il est malade, comédien oh ya kufi na poison tozo linga to yeba. Est-ce que ba maladie wana bazo bois qui la batu et zo ala vraiment malade et zo ala vraiment maladie ya solo spirituel ou bien zo ala malade physique mais mental ya mutu et memi yango na malade spirituel nyoso to kolobelango kaka awa na émission o tolobela nyonso avec les trios. Merci na batu nyoso bosala Nadia, j'ai confiance en le roi. Bah gros bisous à toi Yvette ya Nzambe talent vraiment na mission mawadada et bah tout bolinga kanga beau s'abonner massivement. Merci à toi aussi Fabrice Monde derrière la caméra et Feli Mwamba. Bah gros bisous à toi. Je ne suis pas seule na plateau nanga comme na epsa kibino na débit. Nous sommes les trio donc je suis avec Bébé Matanda et Judith Kalanga Dada Wataifa à qui je dis déjà bonjour. Dada Bonjour Nadia GB, bonjour Bébé Matanda, bonjour Naba Étoile Nanga JK Télévision, bonjour Naba Griff ya Tigre, bonjour Naba Papa Joseph Magloire à partir Allemagne, bonjour Nadia GDK Mopa au Soda ya Photo, bonjour Naba Obalina Judith Kalanga Maman et Balébélé. Merci beaucoup Naba Obazali pour continuer pour s'abonner. Grâce à vous, je suis en train de monter parce que vous m'aimez beaucoup. Rien à dire. Je vous avais dit, ne me donnez rien, mais abonnez-vous, partagez, ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup BM Bébé Matanda. Bonjour. Merci, bonjour à toi Nadia GB, bonjour à toi Judith Kalanga Chika. Merci Naba Étoile Nyoso, merci Naba Ker Nyoso, merci Penaba guerrière Nyoso tout donc merci Nabino parce que vous faites ça sur Merci pour la bino confiance au pays Sarabiso. Merci à Oji Claudie Mifra prêtre. Merci à Dadou Dougla de Liège, les boss de la Perle Noire, des Canalobela, na Liège, donc siège m'attend de TV Zarana Katia Liège, Bakertou, Bazalawa na Katia Liège, dans la Perle Noire. Merci Penayo, Beges Guinama, depuis des bonhommes. Merci Nabino Nusbozaraka pour pays Sarabiso confiance. Merci Nadia. Alors, je tenais à dire merci particulièrement à Dada Wataifa Judith Kalanga. Je te dis merci parce que les lots va reconnaître quand même que Nadia Geba n'a guerrier, n'a guerrière, c'est grâce à toi. Au fait, j'ai cherché les noms moi-même à donner. Pour moi, comment il mille esprits ngai, GB ngai. La femme selon Jésus-Christ, baboni nanga bazaki manqué vraiment combo et tango moko boé Dada Wataifa, né na bengaye mille esprits. Et puis na 5 heures, mille esprits. Na ba 5 heures du matin. On se comprendre que mutu moko azo réfléchir. Attends, mutu asa malam fo kumisa ye. On a comment to zakali comme mabe, de to fancer ba kiti. Mais au moins laisse-moi te dire merci Dada Wataifa parce que lelo ba bonné ana DGB ba guerrier na ba guerrière ba loba ki na biso vraiment merci beaucoup. Ya bien ba tinda kité. Ezanga wala mababino. Ni comment ya ba cœur et utina wapi. Ba guerre Kalanga Jika Dada Wataifa. Merci à toi Jika. Merci beaucoup. Alors, ah ben oui, attends, quand même, on a eu temps qu'on réfléchir. Il faut quand même qu'on félicite le monde entier. Dada Wataifa c'est quelqu'un qui réfléchit à tout moment. Je dis, tu as un fandi na ye, bo solo la solo kaka bêtise et ça qui bozo solo la vraiment. J'ai mes places na fait tout ça la boya comme bena. J'ai bien fandi na boula qui loro moro bomoni on ndengenini. Bo réfléchir ndenini. Bébé on réfléchir ndenini. En tout cas, si tu as quelqu'un de comme ça, il faut la féliciter puis il faut qu'on voit qu'il est bas flair. Toi c'est la karaté tout le monde a un défaut et puis ton lobby non je dis tu vois sali mabe non tant muta sali muninga malama makamala matana kabeli mbongo te po ba guerrier ba kabela kinga mona kombona mais au moins na PC félicitations. Donc voilà. Mais na suko pese moi loco. Te on a d'auteur.
Ok, merci beaucoup. Revenons à notre mouton. Je disais que nous voulons parler du télégrammatique. Nous avons théâtre lelo, makambo comme ebele. Dada wataï fatomoni na ba réseaux sociaux et Kitty Mathieu Zonge Kitty que artiste et comédien PD Nada Mastor a joué un rôle ya PD tout le PD parce que rôle n'est a joué la Kayangoana Mastor de son vrai nom et il a un problème aujourd'hui ceux qui ont maladie spirituelle ceux qui ont nini mais tout le monde de konabiso et lunge vimbi et ba bouton et bimi comme moi maladie wananga personnellement na bien côté Dada Wataï tu peux dire quoi par rapport à ça? Merci beaucoup, je suis de cœur avec Nada, je suis de cœur avec lui. Pour moi, vraiment, baobalandara bémission, nanga nazara vie mon côté na batuyans. Vraiment, nako s'excuser. Nazaka avis mon côté, puis nasala bémission tepo, nasala na kendari pa mutu moko ba pesenge loko. Soki nasali observation nanga, nasali étude nanga, namoni ke loko wana epesela nga bongo na loba bongo. So bozongo mabe, je suis désolé. Merci beaucoup. Na répondre pour les loko wana pour moi. C'est rien que les maladies de peau. Ah bon? Rien que les maladies de peau. Attention. Pourquoi nous, on a mis dans notre tête, ma boakeli, basali, et ça maladie, rien que les maladies de peau. Quand tu regardes ça, toi intellectuel, tu ne peux pas aller très loin. Rien que ça. Il y a des hypothèses. Je vais parler ça après. Merci. Merci beaucoup, bébé Matanda. Yo pe aux artistes et comédiens. C'est vrai, dans le monde, dans le monde, il y a des artistes. Ma kamboupé comme moi belé. On est qui idée de Taïfa Lobby pour naïe et sa maladie spiritualité. Alors par rapport il y a maladie, toi tu peux dire quoi? Oyebi toi ça la mabe. A pensaka na mabe. Bato basala mingi mabe bakota bisika ya mabe ba pensaka na mabe. Pour nani bongo parce que pourquoi quand des data Taïfa Lobby ce qui est le romo bo sali au moninga na zalaka moi et le romo biminga na nzoto na simbia on a tel nabi au nom de Jésus qui se loté parce que na sala mtu mabete na binde bakota ko luka ko bwa kele mtu maladi te pourquoi mtu fa penser ka ke babwa kelinga maladi pourquoi mtu fa binjaka ke zambasu. Mais parce que tout comme on a c'est comme belé. Mais est-ce que nous on zamba sale koko bela te. Na landi photo moko batie, na landi photo batie, mutu moko atindeli, na ebite so atindeli Nadia, atindi na groupe moko quelqu'un que atie photo ya mwana moko ya mundele. Et ça là kaka ndenge sali Nada. Et fimbi. Je crois que Feli Mamba Ochango. Voilà, et fimbi mwana ngo ya mundele. À cause ba chinois bien japonais boy. Et fimbi c'est ce que tangina lisu. Ozo comprendre. Et ça c'est bambuma. Mutango a commis na ça lobi abi. Et ça kaka maladie ya spiritualité et cause à la microbe. Na posonde dada wa Taïfa Lobby. Pourquoi mino bozo raisonner ka ke zambasu? Parce que mino bo kota bisika bazwaka bambasu babwake la batu tokoma wana Nadia GB. Voilà, merci beaucoup dada wa Taïfa batwazo lo zambasu parce que vous êtes sans doute de connaître que na Kinshasa maladie spirituelle na kombo ya mbasu, na kombo ya PC, na kombo ya pandi ezo circuler vraiment mingi. Mais yo lobi ozo croire te que ça mbasu ozo croire ça maladie de peau. Mais tu n'oublie pas que Mbasoupé existait dans Boka. Merci beaucoup, ma chérie. Je crois que Feli Mamba, s'il vous plaît, prends l'image, il y a moi soit de la Kinga en France, balancer yango, comparer yango na image. Oyo, il y a nada. Vous comprenez bien? Ouais. Et puis la voice, il y a maman wana. La maman, alobin na kosika chete. Chaba voice na nga mokili mobile wasa nini? Bayoka. Kindengo lobby nga nakufelaka yaya bato bengaka yaya pa ba Congo mwana anoko papa nanga akomi balaba mbuta babengaka biso mais en vrai azaki mwana anoko ya papa akufi na mars nga na ke na komaka Brazza le 4 avril un dimanche tona la matanga lundi mardi mercredi na la mukabwe. Moi, je suis déjà la verbe. Maman, ma colo. Nous autres, nous avons net ma lili. Et puis, ma colo, les autres chauffés, nga moto. Oh, ndeni. Na tongwa na maman, to la muka mercredi. Et, au pesi mboa aboye. Moi, na ma colo vimbi et teli.
Elle dit, oh, maman, regarde ce que j'ai sur les jambes. Bah, tu vas te la bonne matanga. Sauf qu'il peut, hein. Va aux occasions, tu vas te télémi. Ni on basse. Kambasu. C'est comme à Kani, c'est que n'a aussi quand elle dit, ah, boy, va boire que l'ingaï. Moi, na motania tiango. Maman. To bon de la car. Elle dit, ngamba kanaki. Va boire que l'ingango. C'est comme moi, na motania ti. Panique à bord. Nana bano paniqué tata moi si nanga talinga berti fanda nano moi nanga sala ke pa ba lépreux donc to zela ya ko tala ozana ba crédit nanga bina zana crédit tata moi si abengi mwana ne le mwana komika atali ya ko paniqué te bazo benga ngombasu mais eza erisipel que si eza malade moko s'attaque la peau so ba soigner no kite ni côté zo boma bato ya soko za na mbongo yaki na mbongo argent de poche de loko pima d'ailleurs azo le bande wana na uta ko talaka futi ticket au kepe sur place na cotiser mambongo na tikala kana ngabi anaye na kanga moko je reste que 2 semaines donc au kokana ngoma mais bien 75 000 francs CFA na pesi mbongo a euro. Moi, na grand frère qui na pharmacie a soumis ma question cousin na ngana komaka leur a commis moi na bandit traitement na ba 13 heures wana mercredi a bandit traitement jeudi Amélie vendredi tozo kunda cousine nga wana obi ekauki lo na zo lo bambaso ekauka ba komile ba antibiotique Amélie tina zoki parle na zoki na kangaka mwana ba photo na ko l'accepter un médecin traitant leur atalinga lobi berti yo moto zanango ngabite mwana nga mutazwaki me ba soigner na ba antibiotique na mboka eza nini docteur leur atala lobi erisipel na amen kandenge kuzana nga lobaka ya lobi ba antibiotique na mboka eza pirate yo somba siko ya awa amoxicilline otinda ye amela a complété mama na sombi médecin komelinga na zuango na nani nanga na mutuelle nanga na ke na Belleville wana tindi e komi mboka mwana ka bambili chile no so ba yebisa que mwana bela kamba so kondima te mais là to ka telemi na nzela to somba couronne ase couronne a kilo somba ngo ka sur place là to telemi maman zo tekela biso couronne to fanda ki na somi moi jus nanani na mapato zo lia avant to kende morgue vendredi wana atali makola mwana ngalibi o mbaswa baswani yango wapi ya lebi mama na mota soma kisi na bandaki traitement ka sima lobi ya lobi ozui chance ya yuku to esali ba potate mosusu zo koma na ba niveau ya ba pota ya lebi leur mama mona kaka bengi kuzana nga ye mota komi ordonnance donc na sombi ba kisi na kozonga ka pari pe na chindi mosusu Amélie lelo mwana ngako yeba te ka pela mbasu baswane kango na amoxicilline na antibiotique camarade yana ngata bela kango kala mingi tawa basu mba papa refa ba bwakele mbasu ngabi yaya na tindi bino bakisi ba antibiotique bo pesa amoxicilline na rifamela leur Amélie ka 48 heures kawo bazolo bambaso bino bozana nani na pouvoir na opportunité ya kosala kama direct faut côté ya bateau que mbaso ça se soigne maman mbaso ça se soigne na lopoto babenga kango erisipel kombo ya maladie wana eyaka pa bana eyaka epa bamikolo eyaka epa ya mutu nyonso ezo dépendre na ndenge ezweli yo soki otali ngambu ya Nadia esali lokola bamoto lokola mutu oyo ekonda etamboli voilà ozo comprendre esali lokola mutu oyo ekonda etamboli ye bao bayebi mbaso bao bakenda kozoela bambaso babwakela bato bambaso bao bazosala direct butu pe moi bao bazolalisa bato te internet mobimbe komi kaka elongi ya nada eza mabe te eza ndeko na biso tozosoutenir ye nangi natuna boye boyebi ndenge mbaso ya jiraka
boyebi pe ndenge na daza. Ça fait combien de jours que na daza ne loko wana? Est-ce que mba ako direta oyo azana ngo na dia ko mabongo? Non. Ils ont maladie de peau. Tout ce qu'on sala ba bêtise auto sala. J'en ai marre, je te dis Nadia. J'en ai marre. Niveau ya mayele au Congolais a commis nango. Tout est devenu spirituel. Ko berner le ko la bébé. Bazali ko mema le ko la bébé. Ozo mona ba mama bimba bazo asali direct na tongo. Kayango. Asali direct na poko kayango. Congolais boko minité mama bé. Congolais boko koma na niveau boye pona nini. Congolais boko sala boye pona nini. Toyebi na bomona na biso nga na kola maladi moko boye soto mobimba kolokoto nani abela kolokoto soki na minito muto ayeba na beli kolokoto babwaki ye maladi na yebi koko nga sukola nga na maya pundu pondu basangisi na mungwa bapakoli yo na nzoto koko akendaki kosimbisa tushike yo ndo obwakeli koko na ngai maladi ote nayebi te na 2019 na quartier neuf nakendaki matanga ya mosali akufelaki pasteur akufelaki mama na ye na butu période ya baekonda ekonde mataki nga na lokolo gauche nayebi te lobi na momoni kande esali nada ndenge esalinga na salaire na bandi kokoanza ololo wana nde panzani place wana kaka epasuki nada so otali nadia soki otali lokolo na nga nzoto ekokota yo malili okokosupporta yango lisusu je me connais moi-même naza humaine mais je me connais je me suis demandé infection nini élément ya liboso ezalaki na motu na nga eloko nini etambolinga oyebi eloko epimi na mongo na nga eloko nini etambolinga na se déplacer na kepa mama lupango na biso mama muyanzi ida je te salé là où tu es nake nalakisi ye lokolo ida lobi ebandaki ndenge ngabi awa nde bandaki kosala nga mokoso abi majidite lokolo vimbi makasi abi awa talinga bi abengi mwana ya liboso yolandi yaka yakotana majidite ate Yolanda tala lobi esali forme lokolo ekonde tambolaki mama lobi voilà eza ekonda mama Judith zwa poussière ya moto mbabola poussière ya moto tia yango kana place ebandelaki yo tia yango 3 jours après et puis na bandi kozwa na bantibiotique ebandi ozonga ebandi okamole et puis ba cicatrice ekonde umelaka mais etikalaka te mais eumelaka na lokolo na nga oyo première impression nanga ezalaki eloko nini etambolinga Scorpion ça swanga na ndako baleki nanga baza ba témoin deux fois est-ce que nani Scorpion soye Scorpion swanga na mbeto aswanga na balba so Scorpion sio senge batindele yango nde nazoloba nazopesa kaka exemple juste Scorpion swanga na mbeto otlamuki pe omoni yebo bandi olukayo bozomoni bisute Scorpion swanga na lokolo na lamuki na butongo na kikozwa tonga tétanos finish est-ce que na telemaki na lobi kinga ndenda salela kinga obengi ba caméra boya si j'ai suspecté quelqu'un je dois entrer na P6 disciple Pascal Losako je vais entrer dans ma chambre je le fais zambi nana problème à mutute kota likamanga na yite comment ça fait des fois parce que ba ya koswanga soki nazana likambo moto la kisanga et je vous jure Dieu m'a montré finish. Merci beaucoup, Dada Taïfa. Vous avez dit quelque chose de très capital. Le Congolais, maladie spirituelle. Nous avons oublié que la maladie physique existe, mais ça continue à exister. Alors nous devons faire très attention parce que, tradi patricien, autres qui n'ont pas problème. Bébé Matanda. C'est vrai, la maladie physique existe. Mais aux hommes, on a dit qu'il y a nada, ceux qui sont totalement on dirait, comédien, aux hommes, on a dit. Bon, bakolo baba comédien, baba kelimbasu, bato baolo baba comédien, baba kelimbasu, c'est ça, ba journaliste, bien ba comédien, ba homo baolo. Mais de tout le monde a des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux que voilà, il y a même certains confrères, consoeurs, journalistes qui sont en train de dire que voilà, les comédiens, bah ça monte mamabé, baba kelinada, quelque chose comme ça. Au journaliste, na comédien, na tira ba on a même badi, na même badi, na sens nini. Tant yo journaliste leki na télé zo lo ba yo chroniquer zo leki na télé zo lo ba ke ba comédien bo leki si bozo boa ke la malade. Bongo bino na ngam na ba chroniqueuse.
Jaël auti matanda na kata yote. Jaël auti ko pelisela biso moto ababwaki les malades. Jaël azapi. Ye wana komi musicienne. Na poison batiela qui est poison, babwaki les malades. Jaël azapi musicienne. Vous voyez comment vous jouez avec les gens. Vous voyez comment vous jouez avec les gens. Jaël azapi a komi musicienne. Kana plateau, Nadia. Na bela kioni. Na pekisa yoke botika makambo. Bango kuto tate. Na lingi kuto ta kombora te Jaël azapi. Jaël auti Afrique du Sud. Aye na Congo. Asali soki 2 ans, a s'habituer na ngote, eloko mo côté. Au fond di ka boye bim poison. Bim malade. Pas coniquer, beaucoup de mutema mabe, beaucoup de maladie. Et on y exprime. C'est quoi ton fan diawa? Pas caméra fou. On y a zokufae. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Naloba. Jaël Azawapi. Musicien. Et puis makambo nan e uti côté ni cicatrice ya poison quand tu l'as tu poison s'il n'a autre non ça poison y on a ba tu no bokena goma te botu na ba liste ko binti ba ba goma ba ko peso somme poison to comme ka beli no et le bango Denis les abi ko kufa nyo se comme ka poison nyo se comme ka poison c'est la maladie ye moko boye ya kati ye moko mi ye moko mi ye beli na ye maladie na ya zana ngora nzoto etindi ye ya kufa ale lobe komi batela ki poison. Pourquoi biso mboka ngona biso mon penato bebisa ngo semblable biso mona to sto bebisi mboka yango et comme donc maladie normal les akali susu te ma kwanza weza ko bina biso tanzo zeba mike ezakali susu te mutabela su ma kwanza et aussi certains poissons ce collier et puis ça va démager zone en nzoto au cause de l'allergie mabobu n'habite ce qui boye bien Nadia tu me connais moi bébé matanda ngande na zabo j'ai risqué ma vie à l'âge de 14 ans à l'âge de 14 ans, l'obaka exemple y en a beaucoup. Gravement malade. M'a mené à l'hôpital, médecin y a salle d'examen, malaria 2+. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut tout chayer, kinine y a maï. Ba étoile na biso na ba bonnet na biso balanda biso mobimba. Écoutez-moi très bien. À l'âge de 14 ans, mon père est là, ma mère est là. Bachenga kinini ya mai médecin kotika na bureau il n'y a pas 2 minutes na banjo vimba misu na vimbi mbanga allergique na vimbi maboko vimbi croyez-moi si c'était aujourd'hui bata TV babogelo mbasu dans quelques secondes ba beng médecin balongo linga soko tali nzoto nanga okoko supporter te mwana jeune fille à 14 ans à coco monter na kinini ya maïté médecin lobby non c'est impossible aza allergique na yoko c'était l'Algérie bon que là dans café bon que ba comme luka ba solution 2 jours après des autres ozongi normal Jika pourquoi ngana zongi na pas nada ye moko pede nada na zongi pas na ye moko na no s'adresser na nada vraiment nada yo moko ndengo zabongo yo mo sko na makanisi parce que nana moni na vidéo ya lobate na ebite na mona ka ba photo ezo circuler madame loba na ye moko azo lobate ye alobi ke ya lopango kaka nda lobi bi lopango na ba problème banini mais siko yo moko nada ndengo za bongo vraiment pona yo lobi peut-être ba bwake lo mbaso oyi malade mse komaka ya solo na ba penser na yo moko mutu na yo moko tango ezo kanisa ke ngai eza mbasu ekokoma mbasu. Et puis na moni ba mama obino bokina kokotela wana obakina kopesa bino ba matiti ba pousser ba onde ba baby si ba moral na biso Nadia parce que yo moni kambuma na nzoto ba mo maman na lobeso moni mbuma na nzoto c'est que zamba. Mais ils ont dit que akenda qui déjà ba hôpitaux et puis voilà solution est bien et monanité voilà pourquoi ba conclusion que c'est comment na moni pardon Jika eza li ba mai neti mutaziki ngakala na zako yoka batinde bazalo ba sida e banda resala ba mai ba benga ngo jona pourquoi vous pensez que c'est Jona? Pourquoi vous pensez parce que Jona ne c'est déjà sida qui n'a évité c'est Zona ne c'est déjà sida je ne sais pas ba yebi ba docteur ne ba oyeba beaucoup bango pe Zona beaucoup bango pe moto nzambe pa maman quel genre de médecin nada soka koki ko expliquer biso médecin na combo ya médecin qui peut dire na patient na ye que non malade obiso tokoko je dis bien je prends nzambe liko témoin soki na ba médecin on a ba ochela biso ba commentaire quel genre de médecin parce que médecin ne reconnaît pas mbasu aye ba
médecin appelle mbasu infection. Oui. Quel genre de médecin oyo ayebisaki nada ke oyo eza na niveau na biso te kende pa bato abakisi Jamais. kende na campus nde okokende koretrouve bato bana maladi ya mbasu koma bamédecin batraite yango kende na mama ye mokende retrouve bato bana mbasu nde bamédecin batraitaka yango bapalolaka lokolo mobini Voilà. basimbisi yango likolo batie bakisi bakoma otika ebota mosunye bota. Mais Jika, s'il vous plaît. infection S'il vous plaît. Nadia, s'il vous plaît. Ngana lina tuna kaka nada. Médecin ni wa yebisaki ke eloko eza infection te, eza infection te, eza mbasu médecin. Parce que quand on te traite mbasu na vraiment nganga ya kisi ya bokoko atinda ka ope ozo ba antibiotique. Voilà. Voilà. Ouais. Vraiment nganga kisi ya bokoko aza ko traiter yo mbasu aza ko tinda Po epolate. Po epolate aza ko pesa yo ba antibiotique ya makasi po lokolesa nini epolate. Bande ko likambo so to telemeli yango te to koma musika. Comment bato bako ko accepter basa la baise likola souffrance na ye. Muto azalaka na vraie maladie alinga bato ba yebango te. S'il vous plaît, nous devons vraiment conclure cette histoire de Mbasu parce qu'il faut te côté vrai ou faux que la maladie spirituelle existe? Répondez-moi par vrai. Vrai ou faux que le Mbasu existe? Existara bango bato Vrai bakena ou ko faux Mbasu que bango le bayebi ke Mbasu Mbasu existaka. S'il vous plaît. Pardon. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. J'ai dit vrai, je n'ai pas refusé. J'ai répondu franchement à votre question. J'ai dit vrai, existaka. Mais, quand on dit mais, ça fait tomber tout ce que je dis. Voilà. J'ai dit mais. J'ai accepté, oui, ça existait. Mais, il y a des points. Quand quelqu'un est parti prendre les bases pour quelqu'un, le Nangala a demandé, charlatan là a demandé. Quand tu es venu là, quelqu'un que tu veux ensorceler avec les bases là, il t'a fait quoi? Il a pris mon mari. Il a pris mon argent. Il a détruit mes enfants. Mais une autre chose, c'est jalousie. Je ne l'aime pas parce qu'il se voit. Il se montre comme si. Je ne l'aime pas parce qu'il travaille bien. Ça, c'est un cas exceptionnel. Exceptionnel. Quand les mots en français, banapoto. Mais tolali tolamuki kabo ingakalanga na telemi, je m'excuse. Kwa kutu wange. Na ye kozwa kisi ya mbasu na bwakela mutu. Même maman nanga na sama bile. Kalanga wangu na sama bile fo balukata 4x4. Atuna ngayo na komi ata na porta nganga te kala mambu ya olanda ngana zila au bimata poussière ko tanga na lisu pona zonga. Merci beaucoup. Ce qui est sur débat oyo ya maladie spirituelle et ça sera très fort parce que to lobakango mingi awanada da wataifa ngala sina pisa bino exemple moko il y a ma deuxième fille Samantha que je salue abima babilo ko compliqué nga. Ce qui est sûr na ndeko soma bakisi mais oyo ezala ki appropriété pona eloko wana. Et un bon matin comme ça, je me suis dit na benga quand même Judith ça se rappelle na baide beli surtout qu'il y a zala mayele na expliquer na bengi da wataifa jika tala mwana biloko bimi mwana ne longi bambuma d'ailleurs kutu mutu moko yebisinga ngande mna benga kyonga bina te fala kitokuta yondo benga kinga ikutu fala kitokuta na mwana na hôpital continue na kena mwana hôpital bakisa osomba alobi nanga jebe ko kende te soko sala nzela zonga somba kisio pakola mwana ne longi okoyebisanga mabandeko na somba pomade wana na 2500 francs congolais mbongo ya eneken moko. Et j'ai appliqué ma fille Samantha Nelongi. Biloko wana esili. Azanganga. Yenda pesa nga kiswana. Non. Batu balobi babwakela kingai et ratenga nde juste Samantha lokwa Samantha kanga mingi et surtout qu'elle porte mon nom. Mutu na mukaloba ki na ndenge na ye. Vous voyez babiloko boye, nous devons faire très attention. Alors, pour te conclure si j'ai un malade wana to moni on vraiment une importance mingité, to ki kaka nada wana zana pasi. Judith nada zana pasi ya maladi na ezo tunisa na mutu basara na ba jeter to yoka lisusu kuna ke boboto linga lupango ba voice bimi lupango nanga balingi babuka ndaku nanga na tongi il y a deux niveaux. C'est vrai, condamner les gouvernements congolais c'est bien bon, ndaku bazo buka
est-ce que, étant que humain, avant d'acheter quelque chose, est-ce que tu as qui paramètres que place non somba na koki pour ton ndaku pour ba tuba fanda dada wa taifa. Merci beaucoup Namoni Fabrice Mandazola Kisabiso ke to komina suka nadia to zonga CG ono. Oyebe loko pesi nada courage asalango. Asali base moko incroyable. Na minicho YouTube na poto na Congo ezakaka nada. Na ba forme B na ba forme ya malamu. Ndepesi courage. Quand même tu ne peux pas le faire. Nada zangi ba connaissance te. Nada zangi ba numéro ya ba maître avocat te. Nada zangi ba numéro ya ba général to ya ba colonel te. Nada azangi numéro ya ba député te. Pour abenga bango. Mais pourquoi jouer avec morale ya ba Congolais? Parce que tu es nada. Au sommet le pango place ya mabe. Eza interdit. Voilà. Allez-y voir, allez voir Nambouti. Papa le kinanga sur un capitaine, yageur. Ndakunaye Babouki. Bourding batteur. Pourquoi? Oh, c'est la deuxième fois Babouki Bandakouana. Pourquoi est on mis dans cimetière? C'est le gouvernement. Nan bakangi cimetière wana te ba pesi na nu ordre ya batu ko kangate faut ba kangape ba chef coutumier pour na iloko wana ko buka iza bien eza ba monde ba so bakate ba umbu bazo déclarer que mabele wana eza ya bango mbala sima to ya ba chef coutumier a ko expliquer biso parce que ba memi mutu na mboko na niveau sakana te bino ba déclarer mabele ya bino l'état pas lobi que place on ndo pesi autorisation batu ba tongate bon comme on yoko la batu. Merci beaucoup. L'état ko la muka jamais la muki place autofandi ayika kana mutukana ye abandi ko buka ona to mona ngo kidoki soko moni l'état la kisi musapi c'est que yo pour la kisi musapi oza or la loi voilà eza kolobate ke po oza nada po ozobela l'état sala musala na été ça c'est jouer avec les gens. Merci beaucoup bébé Matanda. Tu peux ajouter aussi quelque chose hein? Bien sûr nada nazo s'adresser na yo mingi nada et linge lo batende dada wa taifa lobi soko zobela mibeko ekwela ote mibeko ekwela mutu nyo soko bate na sali nini et puis bato bakomo lobela ngo bato ba lobela ke nada bato azobela nani azosale mabedo esaka mutu abwakeli maladi yepa ke ko yebisa gouverneur de la ville akende ko buka ndaku ya on dirait babuki kaka ya yeboko nadia mitu ya biso ba congolais na yebite to pansaka lisusu bien te o biso ki papa oyo apôtre oyo azolobaki congolais nyoso asa kolole nyoso atanga te na komo pese raison parce que toujours raisonner lisusu malamu te to raisonner asu bien te na yebite so pe na ki chrétienité yango ti chrétien nango yo yango pezo baby ça peut ba mitu na biso na yebite bozo ya mfutaka biso ya solo to ya lukuta non prophétie ya koloba mutu bato bazoni riwe utu wapi prophétie ya koloba kino ba pesi maladie utu wapi et pas pasteur mais c'est ça bango ni ba continue na papa ya boti nadia mama la papa ba boti mwana na bango ya mukie lokola zaka mobulu makasi pasteur alobi mwana na zandoki to kaka mwana za mobulu mitu na biso pe koti mwana za ndoki to ko mokoma na suka na koko clôturer kambala moko oui voilà merci vraiment nada longola na mutu na okeza malade parce que so ezaki mbasu yaya mbelelo zato so kufaki parce que mbasu na mutu et que encore eza yoka ba monde ba expliquer na loboko ya gauche ya droite côté mutemeza papa soki mbasu côté mutemeza mbeliso na se pikwami pota munene c'est sali bongo na yo ekomonana. Alors merci beaucoup. Oui, quelques dédicaces merci beaucoup vraiment na baibans balandi merci na bino obozaki branché Jiplon Njili mi fois prêtre Dadou Kala de Liège ndenge kaka ezala vraiment beges nginama wana vraiment to komi na suka émission na biso bomo na biso mbala sima pona trio. Merci beaucoup Nadia. Merci Judith. Merci beaucoup Nada. Calme-toi. Si c'était mbasu, si c'était maladie, on t'a visé au coup au cause à la tête. Toucher moutou dans n'importe quelle partie. Mais la liste attention, basso va kayangote. Les accords trop dur. Attention, il ne faut pas jouer avec mémoire. Il Congolais a collecté conscience. Il y a peuple congolais. Merci Nadia. Merci beaucoup. Moi, je dirais à tout le peuple congolais, s'il vous plaît, faisons la part des choses. Voilà. C'est très important. Vous savez, Namakambunya sur la Mokili, par Yanzambe Zali, par Yamoto Zali. Si déjà Namutu au côté ça négativité na mutu et
dis-toi que tout est bandokene na point wana. Et là comme ça cause à la i. Yo boy combien on i on le té. O eza elle nzete mon nom na se. Na ebisio que elle est comme mais ce que o cliquer na mutu no kaka bongo désolé les trios toza force. Na ebi que analyse to salia il y a batte belé bofinga biso. Mais non, bofinga biso té parce que biso to mon réalité. Voilà. Comment voulez-vous comprendre que na Congo batouabe la sous maladie normale? Comment voulez-vous comprendre que na Congo batouba koufa sous loi naturalité? Or même la Bible nous dit que la mort elle est tellement naturelle. S'il vous plaît, cher peuple congolais, tout ça la part des choses. C'est très important. C'est très important. Nous voici vraiment à la fin de cette analyse. Je dis merci à Judith et merci à Bébé Matanda. Merci à toi Fabrice Miliki de la presse. Merci à toi aussi. Bossalabiso confiance. Boss s'abonner massivement. Na chaîne Nabiso, beaucoup à la vraiment décidé. Bye bye.